Mbote mingi na bino bande ko balandi ya Vomo télévision ya solo penza bino baye bopesa kabiso tango pengonga ya kozala ka tango nyonso liboso ya bitando na bino na tina kolanda ka manaka oyo Vomo télévision ekokumbela ka bino lisusu tokutani lelo na kati ya émission na biso bizaleli bomo mesano oyo toyaka epai na bino na tina ya kolakisa bino makambo mingi kati na mokili kolandela bizaleli na biso pe lolenge ya kozala na biso po ete tolobaka na bino eloko ekosenga koyeba ete bizaleli nde simbi bomo ya bato bizaleli nde ezali kozala ya bato na kati ya mokili pamba te ezali kobotama na mai oyo toli kosala mokolo na mokolo nde bato na bato bazali bongo na lolenge na bango na bizaleli na bango na kolia na komela na kolata même na kotonga bandako donc na kati ya kozala ya bato na bato bazali na bizaleli na bango de tala mokumba Vomo télévision na nzela émission e bizaleli ekoyaka lisusu kati ya mabota na bino na tina ko solola na bino ko kabola makanisi elongo na babianga mina biso kolandela bongo ba sujet oyo tokumbelaka bino ba bozali kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to pesi bino penza bambote tozongisi bambote na ba bali kolanda biso libanda ya mboka na eteni ya Brazzaville to libongo na nengwa mambweni kilandi mpemo kilandi mpion tondele penganga ngunza miaka to pesi bino penza bambote na molongo mobimba pona nini te to pesa lisusu bongo nganga ngunza landu sambiako kuna eteni ya Congo central to bosani te ko tonda bino penza botondi kilandi ngeleka kilandi mambu sakala baye bozali tango nyonso kolandaka émission na bino bizali na ba remarque na ba reproche na ba réaction na bino ba ndeko ba Vomo télévision toli koyamba yango penza bokoba lolingi ona pote musato ali kosala ezali po na bino lelo to ye lisusu biso moko te na kati ya plateau na biso ya bizaleli tozali longo na mobianga mina biso oyo tokosolola na bango kondela sujet ya mokolo mwa lelo ya etongeli ya bandako boko découvrir invité na biso na tango moke oyo totikali na yango bango bazali architecte monene oyo mpe bayebani na kati ya mboka na biso Congo na bayebi bango pete boko sali baku ya koyeba bango mokolo mwa lelo na kombo ya Tata Kayembe bote na bino mbote ndeko opanzi sango na koliki ya santé kimezali na kati etumba kima penza ezali matondo mingi bandeko balandi Tata Kayembe toyebi te na présentation epesi bino malamu to pe oyo tozangisi bokoki kotalisa na bandeko balandi mpo bameka penza koyeba bino na bozindo matondo mingi la présentation eleki malamu na ndenge botalisi biso wana eza profession esika oyo mosala oyo tosalaka kasi bozangisi moko ya koloba ete toza mpe mobundi ya lisanga ya Vomo oyo tozobunda etumba ya lobika loposo moyindo tozali bongo mpe fumafula na mabele oyo tozali kokamba balongo banengo mafuta kokongo nde mbala mosusu tokoki kobakisela bino na présentation na bino bozangisi matono mingi bandeko balandi bosiko na bongo Tata Kayembe bazali moko mokambi na kati ya religion africaine na bokambi ya mfumu kusuki ya muzala mpana na Angola bango pe moko motu ya botambusi misala na eteni ya kivuka banengo mafuta kokongo toyambi bino penza esengo makasi kasi mai tokosola mokolo mwa lelo ezali kolandela profession na bino pamba te na kotala kozala ya bato na kati ya mokili tant tolobi émission na biso bizaleli yende po elakisa bato bizaleli na biso ya mabe totika ya malamu nde tozwa tosalela kasi tina pena tobengiseli bino lokola bozali mingi bandeko bosalaka baplan mpona kotonga bandako tolongaki mwa moke tomeka kokabola makanisi bomeka kotalisa biso elongo na bandeko balandi estce na kozala na biso bayindo en général na Afrique mobimba na façon oyo totongelaka bandako lelo estce balanaka na lolenge ya kozala na biso to ebalanaka te mpo tolanda mpe bamateya tolanda mpe bato balolenge na lolenge ya bato monaka chaque bato bazana ba niveau ba construction na bango na lolenge na bango bazana ba recadrer na makamwa mingi ya to meka ki mo mke ko bengisa bino to ba kosola ya solo penza biso pe lolenge to tongela lelo ezo bana na par rapport na kozala na biso na kati ya mabele na biso matondo mingi ndeko mopanzi sango tata mopepe na kopesa biso maloba tozongisi susu matondo lisusu na lolenge boyambi biso ndeko lomandelo kolandela penza motu ya masolo to pe sujet na biso mokolo mandelo lolenge to pe ezaleli na lolenge ya kotongela na kolikia
lolenge ya kotongela yambo kotongaka ekobandaka na mutu nde esime ekobima libanda yi koloba ete na kati ya etongeli ezali mpe source ya baaspect ebele nzoka na kolandela motuna na bino lokola bato baza na balolenge na bango elingi loba ete baza mpe na baéducation kolandela badomaine nyonso bazali na yango nzoka bato wana esengeli bazala na bandako nde esika bafamille ekosalama to mpe mabote ekosalama nde mutu ya masolo na biso etongeli bandako ya solo yambo ya koloba bandako esengeli koloba nano lolenge ya koplanifie esika bandako ekozwama kasi koloba ete etongeli ya lelo etongeli ya lelo ezodépendre mingi na éducation tozwi oyo bayelaki biso bapaya bayelaki biso mbala mosusu eza kobalana te na ezaleli na biso mbala mosusu eza kobalana te na ezaleli na biso na lolenge nini bato na bato lokola baza na balolenge na bango na kolikia na kokabwana mpe ya baclimat ekosala ete tokoki kotonga bandako lolenge moko te omoni tokoki kotonga bandako lolenge moko te mpo bato bazoconcevoir baville na bango kolandela bizaleli na bango to mpe bakutime na bango bato mpe bakoconcevoir bandako na bango kolandela bizaleli na bango mpe bakutime na bango nayebi te soki tokobanda nao na koconcevoir basite na biso na kolikia ntango ya koconcevoir basite bato bazalaka na histoire alors même basite na bango esengeli elobela mpe bahistoire na bango même kaka na kotonga ozomona nde bato bakotiaka bamonument mpe bakoplanifie ville na bango kolandela histoire na bango mpe kolandela baéducation ata tozoloba baéducation eza na biteni nyonso parce que oyo baexplike nde ekomi étude science mais oyo na baexplike te eza spirituel yei koloba éducation spirituelle mpe na éducation scientifique omoni nde bato bakoyandakisa lelo ntango ozoconcevoir ndako na bino na lolenge totangela to mpe lolenge tozotongela lelo normalement ndenge batangisi biso mpo ozala architecte ya malamu alors esengeli kotia baporte bafenetre mingi etala na sud mpo ete kuna ozwa éclairage ya malamu ozwa mpe mopepe ya malamu alors que bato bakumbeli biso batangisi biso bongo toza na bango baclimat lolenge moko te ozomona toza baclimat lolenge moko te toza na bango mpe na éducation moko te alors que biso déjà soki toyebi totonga na lolenge totongelaka lelo okomona ete bandako na biso ekozala trop chauffé pamba te biso mopepe na biso ebimaka mingi na este ozomona mopepe lokola ekobimaka na este esengeli na biso mpo ete bandako na biso ezala aéré baouverture na biso mpe bafenetre na biso etala este nzoka bino botangeli bongo te biso totangeli bongo te bino babifo kotalaka ngo na sud biso esengeli totala na sud alors que esengeli totala na este mpo na nini na este tant tolobaki dayebi te soki bakopermettre biso tozala na bacasquete nyonso mibale wana mpo na nini tokotonga na este mpo biso mpe toza na éducation coutumière na biso oyo toyebi este mopepe ya este ekokumbaka nini ozomona alors que na bokoko soki bato déjà batongi to mpe bato balamuki na ntongo bafungolaka nini bafenetre baporte mpo ete mopepe esala nini ekota mopepe wana ekendaka kosala nini kodesenvoûte oyo ezalaki lobi mpo ete lelo ekota ya sika alors que soki biso déjà totourne bandako na biso totie yango na sud omoi ke baintercale biso déjà koyamba mopepe wana ya monene ezali moko ya baspect oyo ezosala ete toloba ete etongeli na biso eza ya malamu te omoni mbala mosusu mpe lelo tozotonga na basima babloc ya ciment na babloc ya ciment ciment egardaka électricité na kati c'est-à-dire eza na température moko élevée na kati ya moto chaleur alors biso toza na baclimat tropical to mpe toza na baclimat équatoriel en Afrique esalaka ete biso toza na batempérature ya likolo toza mpenza baya moto makasi bango bakoki kotonga na ciment mpo baza baya malili ntango moto ya ciment électricité au ciment edégagaka ezobala na mwa moke na malili sikoyo biso toza déjà bato ya moi totonga lisusu na basima ozomona lolenge ezokende c'est-à-dire tokosouffrir
na ba chaleur yango na mona to pour laquelle tout monde na poko penzo mona ke bolali mais mulungi na kati bandako kasi parce que yemoko ciment azwa pe rôle moko lokola thermos lokola za na électricité tant chaleur longengo mo ezobima ye pas za ko absorber za ko garder chaleur wana tant ko koma ke no mo ekei abandi ko binisa o nyonso akei yango ezo sala ke bokoyi ko tonga ndenge nini bandako na bino mais il faut bochaka ka ba split ba climatiseur na bandako omoni alors que na ba split na etongeli wana ezokumbela biso ba bokono to pe ba malade ebele oto ebeli même ba kombote ozomona parce que tango déjà otongi ndako bongo lokole ko peso chaleur okomo obligé cha split nzoka malili mopepo to pe maka na split ezaka ya frayant frayant ezaka ba métal ozomona frayant eza métal alors que ceux qui split eza na frayant te malili ko bimate c'est-à-dire matière wana eza contenu na ba métal moko na ba molécule aniké alors tant to pe maka malili ya frayant iko ba te to consommaka ba métal wana alors que ba métal wana na banzoto na ba corps humain eza ba corps étranger eux kokumba ba inconvénient le but reçoit sous ba malade de ozomona kasi ba koko la biso pe ba tongaki na ezaleli oyo ya biso c'est-à-dire to sayela ki mingi ba bloc na ba terre argile ozomona to mona na mingi ke ekoma lelo to tamboka ndako ba koko to diaboliza kawana ba sayela ka ba terre argile parce que ba yeba ki était argile ala musala ya kotamiser chaleur kokomisa yango na climat moko ya malili donc azwaka ce qui a absorbé énergie ya calorifique to pe a absorbé chaleur alambaka yango pour kabimisa yango malili ozomona yango lokola bakoko la biso bazalaki mayele makasi na etongeli na bango basalelaki bargile ba bloc cuite ba bloc argile parce que ba koma ki même plus loin na oyebisa bino parce que tant ozolo bele tongeli to soite bandako to monaka ya bakoko wana to benga bandako bakoko pona diabolisation te bakoko batongaki penza lelo so okena libanda surtout na Bruxelles okuta batongi na ba bloc ya biso ba bloc ekuitu wana parce que ba yebeki le teni na bango kuna batongi na ba bloc ya biso ingeta total ka ba construction na bango parce que tant ozolo ba kotonga mingi ya ba plan to mona kuna parce que même style to mona ya ba voûte voilà et c'est tongi ya ba ine alors pour to kende ba koko batongaki na bargi po ba yebaki bongo ba yebaki ete sini to tonga naturel to batela nzoto ya moto ozomona moto o lala mais abatela mo alors oyo ko batela ye sengele ezala pe naturel yango baselaki argile po bakotaki na kati ya étude ya koluka koyeba argile ezani lokola bamonaki na argile ezobongola moto na mwa malili nde batongelaki po biso toza bato ya climat ya moto bakoko bakendaki même plus loin baconstataki mo nde toza boye toza na moi ezozwa biso mais bato baza na nzete na se ya nzete bakomona nini moi ezobeta makasa nzete ezipi nzete pesi bango malili na se omoni musala wana makasa esala moi ebimi makasa ezwi elambi chaleur ebimisi yango malili ovandi na sa nzete malgré moi esa makasa ezo fraîcheur moko ya kimia nde bakoko bakomaki tina niveau lokola batangaki tina makasa bakomaki même temps bazosala bazofabriquer ba bloc cuite bazozwa ba paille ba matiti bakotisa na kati lokola bayebi ke matiti au départ alambaka moi alambaka mote koma malili bakomaki kozwa pe ba matiti ba paille bakotisa na kati ya bargi pour que basala pour que ndako wana soko koti quelque soit ezo chauffer ndenge nini moi ezobeta ndenge nini na ba niveau nyonso ba degré tokozala na komela ndako wana kosani ekopesa malili donc tomonaka mingi bandako oyo tokena na niveau intérieur batiaka mingi bandianga likolo bamatiti oyo bozolobela yango wana oyo batiaka likolo mpona na kojouer na rôle ya tole ingeta oyo babengi bandianga wana kasi bokokasa te batiaka yango pamba ezalaki par rapport ya intelligence bakomprenaki eloko oyo nayebisi yo ke no kovanda na se ya nzete yango wana bakomaki na niveau ya kosalela bongo mais bozwa yango te na lolenge tokoma on dirait bakoko la biso batongaki na ba matériel durable te biso nde tobandi yango construction wana biso nde tobandi kotonga bandako alors totongaki yango na ba principe to pe na ba éducation spirituelle na biso oyo parce que
tokoki kodissocier spirituel na science te omoni parce que on c'est ça on a kati ya réflexion ça na kati ya makanisi ça spirituel parce que monanité tango monisi yango nde komi scientifique parce que mbala mususu pona sala téléphone on azaki na makanisi tant on a sali siko bato bakoluka ba le reproduire musala on a sali et singi ngana tangisa bango makanisi on azaki na kati tango makanisi demi libanda nde komi étude de science ozomona alors que les autres ont souffert de maladies belé par rapport à kaka ya kotonga parce que kotonga eza base ya éducation et belé ndeki tolobaki parce que biso batongi toza pe na cause parce que na ko planifier ba ville ba o ba bengi ba urbaniste ba bengi ba avocat de la ville bango baza ba cause même ya éducation économique culturelle ya population mobile baza toza na base ndakisa olingo o lotir cité topé ville na pesi ndakisa ko lotir na yo conception na yo ekoki pe ko mouver population ekoya ko vanda na ville oyo lotir na ndenge ya makanisio ya mabe ekoki pe ko mouver population ekoya ko vanda wana na ndenge concevoir malamu ndakisa nazo concevoir esika bato bakoya kovanda alors que bato bakoya kovanda esengeli bazala na esika bakosalela mosala esika bakosalela mosala donc totie côté administration ekovanda esengeli mpe bazala na esika oyo bakozala loger esika bato bakovandela esengeli mpe totiela bango esika tokotongela bango bandako bato mpe esengeli base divertir bato mpe bazalaka na posa yango esengeli mpe tosala nini totie esika balie ya divertissement sikoyo mbala mosusu nga na ye na bi bon awa na ebandeli awa na tie esika tokotonga babiro lie administratif esika bato bakokesala mosala nde esika bakolukela soki mosala esili esika mpe bakofutela bango na ye na katikati na bi awa na tie balie ya divertissement mwa esika moto mpe alokwa napema nazwata mwa mai nazwata mpa nini boye nsima wana na bi na tie bandako esika bato bakovandela ba logement d'habitation alors moto alongwe awa na esika ya kovandela ake mosala le 30 bafuti ye mbongo ntango azozonga akutani na badivertissement na katikati akoloba nini nazwa moko avake na komanda soki avandi na elenge ya musique na elenge ya bato akomona wana ekoriske moko ekomi ebele ntango ekomi ebele riske mpe na mbongo azwaki na mosala ekoma na ndako ekomi katikati ntango azongi na ndako mbongo azwaki ya salaire ekomi insuffisant mpona kosunga libota mwasi na bana ekoki mpe kocreye problème na foyer mais yo ozwaka boye ndenge ekomi boyoka mpe pour libota libala ekabwani bala mpe batelengani nyonso ewuti wapi moto aconservaki ville wana omoni alors que soki nasalaki yango ndenge mosusu na tieli administration awa esika ya travail awa na katikati na tie balogement esika bato bakovanda na suka kuna na tie lie ya divertissement omoni ke nasungi meme na économie ya mboka mpo moto akoki kokeye mosala ntango azongi akutelema mwa na ndako akozala mpe na posa ya komela mais ntango madame aservir ye ali abi na lembi ou soit bosombelanga kaka moko mpa mama kingandi namelela na ndako egarde économie mais nyonso wana ewuti wapi na moto aconservaki ville omoni parce que moto aconserva mabe bokokozwa mpe bapolitique ya malamu mais conception ya ville ekoki mpe koboma mposa nyonso bapolitique baza nango parce que botieli bango déjà babarrière économique na katikati mai bobimisi eza mpe na motu ya makasi eza mai botangi na kaka na kati ya kilasi wana to bino boaprofondir boyebi kote mosusu bon nakoliki ntango bopresentaki biso na ebandeli bopresente biso na bacasquette mibale eteni moko architecte ntango tolobeli architecte bato nyonso basosoli ete atangaki na ete moko nde azwaki titre wana académique wana ntango bolobi fumavula c'est que aza moko azobundela lobiko ya bayini alors nakoyekola oyo tozwi libanda na boyebi oyo tozwi sikala kati nde ememi biso sikoyo mpona kotraite bamakambo mbala mosusu oyo totangi ozomona nde ememi biso na kotraite bamakambo oyo totangi
parce que pour être tonganda que c'est ngena concevoir ville ozomona alors na kata concevoir ville yangwane bosenga penza ta balobaka la science sa conscience n'est que ruine de l'âme ceux qui biso moto ça ko appartenir na science na biso te et ko tongate et ko bongisa na ngote ozomona alors lelo même ba politique baza handicap na makambo mosusu par rapport ya batongi ozomona boyebi penza ezate parce que tant to soit ki éducation wana to soit ki boyebi wana esengela ki to balanisa yango na koza na biso na ba coutume na biso etongeli parce que bakoko batongaki parce que biso tozaki la ba fenêtre mukete tozala ba climat malili yango moni soki ba pesa bino ba histoire ya Égypte tozomona banda ko ezalaki mingi na ba voûte c'est-à-dire ba entrée de l'air ba ventilation ezalaki ya minene wana etongeli na biso o bomonaka na ba Rome wana ya biso toyebaki ete mopepe ya ntongo ekendaka ko désenvoûter parce que na boyebi ya bokoko toyebi ete tobelelaki nguya ya moi o batangisaka die ba mort eza moi alors que moi loko ekobima na est esengeli bandako na biso etala kuna parce que soki boke même na ba pays arabe oromona ba ouverture na bango mingi ya bandako etala na nord parce que même arabe so azo sambela awa à se diriger à la position vers la Mecque alors Mecque loko les ans na nord ba sambela batali na nord loko des choses sambela batali na nord même etongeli na yo et vous allez diriger kuna parce que ça ba principe to pe éducation coutumière au bazan nango ba yebeli pour l'année ba sali bongo mais biso ta tozwaki tozwi kaka parce que bango bazan na hiver et sengeli batia na acide pour na ko garder énergie écologique wana biso tozwi to copier alors que tozala bango climat mon côté ozomona yangwana etongeli ya lelo eza penza malamu te po ba malade ebele tozobela eza par rapport ya etongeli ba problème mingi culturel parce que yango moko pe eza art ceux qui kotongeza art c'est que ça peut domaine moko culturel même ba culture la biso ça kobeba par rapport kaka ya kotonga matondo mingi bande ko balandi ya vom télévision na koliki ya bozali kolanda biso penza na bokebi nyonso mondo to koti esika otokomi moto azo détailler yango azo loba ye moko aza di domaine ba affirmer ba confirmer pa ina biso ki etongeli ya lelo eza malamu te ezali na ba inconvénient bolandi bango ndenge ba uti ko kasi bango be batangela kana ba kilasi wana e ba batangaki kasi na boyebi o bango bazwi et pas bazali li fumovu na kati ya religion africaine de permettre bango ba ko sala ba comparaison pour la ko bimisa maïno se mutu ya oyo basili ko bimisa bande ko balandi tata kayemi tozongeli bino lisusu sika wa bino moko na kolika bande ko sola na bino awa baninga na bino sala na bo musala ta musu bakoza pe libakwa ko landa bino soki boko pesa bango manaka lolenge mission ilekelaka bozo sala sika onini na bino ba yebozi boyebi ya boyi bozo sala penza comparaison ya malonga siki bozali na solution moko à apporter et pas ina biso nini o bino bozo sala pona éviter tant bozo ka ba chantier ba marché bo sala ka ngona lolenge oyo botangeli to bino bo sala na lolenge ya matea o bino bozwi matondo mingi ndeko bopanzi sango na olikia biso totangi bon to comme le quoi expert à la matière hein to comme expert à la matière alors qu'un expert ne décide pas mais propose par rapport à boyebi ngana yebi tant na okuta na client na ko proposer et puis na ko pesa yeba avantage ya kotonga lolenge na zo lobela la bokoko pe ba désavantage ya etongeleli ya lelo ndenge tozo tongela bref année na olika po bilili ezate ezala ndeko moko totongaki na ye na mongo fula ba bloc nyonso batongelaki ezaki onga moko nazo produire tozo sala ba bloc parce que esengeli totia ba parce que ça révolution mobimba mais alors que tokoki ko décider te mais au moins toko pousser ba argument na biso ce qui convaincre client ndia ko sala ni nda saleli parce que yende mutazala mbongo yende mutazo sala makambo na ye mais au moins na totonga na sima na to abala na likalisi na biso tolobaki parce que ça ezaleli tozo ta ça avantage et si ko to lobana ba désavantage to pe ba inconvénient ya o tozo boya omoni donc to proposa ka toza déjà les siko to sala ka ba bloc mais to sala ka ba bloc argile auto bloquant c'est-à-dire
eza penza stabilisé te mais eza puite totongaka tosalaka babloc tozala bamoule oyo toproduisaka babloc na biso déjà argile quel que soit nombre okoki kozala nango mposa toza na yango oyo eza kutu même économique ozomona déjà ntango totie babloc equite eza économique pourquoi na système oyo toza nango ya boto bloquant eza na partie femelle na partie mâle c'est-à-dire ezosangana lokola barail donc ciment mbala mosusu tozoutilize yango kaka na bacolonne na bastructure ya béton mais remplissage mobimba tozosala yango na babloc equite ozomona na babloc equite autobloquant en argile 100% argile ekoti ata portion ya ciment te alors que ndako wana tokokotonga mpe ndako ya 3 chambres ndako moko ata ya 12 sur 15 mais mbala mosusu mpona colmatation oyo tokoutilize ciment tosali kaka 5 sacs soki ebele 7 sacs mais ndako mobimba etelemi à part structure ya béton ozomona lelo toproduisaki babloc eza na ndeko moko moye totanga ye mpe nkombo eza te aza mpe 4 bamosusu bango balingaka bongo te mais totongelaki ye ntango tokómi na niveau ya likolo tokomaki na mwa déficit par rapport ya terrain tozalaki na yango ya koproduire nombre mpo okesila mais lokola azalaki pressé esaki parce que tozosala yango na basystème totongi yango nasomi babloc soki baimage ezalaki tokoki mpe kotindela bino mpo ke bobalansele bandeko totongi yango biso moko na chantier totongi yango ti tokómi mais deuxième niveau troisième niveau esalaki ete esengelaki tosala nini mais azalaki pressé abi en tout cas tosalaka ya nsima mais lelo soki tobenge nayabi je me sens à l'aise soki naza na rez-de-chaussée mpe na première niveau parce que ozoyoka ventilation ozoyoka aération sans split de ntango oyo oyoki mpenza malili ya bien donc eza conseil na bandeko bazotonga topousse kuna parce que eza mpe économique ntango biso totongaka bongo d'office mbala mosusu okotia peinture te il suffit ka otie vernis esili elongoli yo mama odepense ya peinture parce que na peinture yango mpe baproduit batiaka wana mwa batoxique wana eza mpenza nano te parce que nano tokoti mpena na ndenge nini ya kotravaille naturel te mais biso déjà soki otongi na quit ye moko apesaka déjà azalaka déjà na décoration ya bien tie vernis esili ovandi na yo akosalaka fissure te eloko moko te d'ailleurs bakotaka même masasi te donc eza babloc moko esengeli mpenza totonga omoni yango wana tozoconseille mingi na bato batonga mingi na argile parce que bamaladi ekomi ebele tozoyebela bakombo te par rapport kaka ya bamatériel même batol lobi badéconseillaki baéternite mais bato boni déjà bavandaki na se ya baéternite wana pendant combien de temps bamaladi nini ekose mais bapekisi yango wana tozokende malembe na révolution yango na etumba yango nataki na domaine lokola toza wana tozoproposaka mpe bato et puis ceux qui peuvent écouter entre nous de collègues tous allons toujours dans la discussion on a pour prouver et même si la rabino va marcher tu n'attends au proposer tant sous tout qui pêcher moi je retourne na brique oh ils en avaient convenant boy mais tant il y a talio ah ils ont ça na lenga bata koko yo susute ajune mutu musu bon et koki ko beb sandenge to lobaki mais un expert ne décide pas il propose toujours biso to proposaka parce que révolution attaque moto ozongisa mpe azobunda etumba ya bolamu mpola bayindo ezotiki wana ezosala toujours soki daki il faut nayebisa parce que erreur wana eza mpe ekokoze baperte ya bato ozomona plus tard parce que eza bapoison moko ya petit fait etongeli na biso oyo ezoboma malema yango wana toujours il faut koconseiller omoni lolenge batangiseli biso eza na biloko ebele basukisaki biso na nzela ndakisa tant tozoyekola la cour moko composition urbaine soki tobosani te eza bacour tozwi mwa akala composition urbaine bayebisi biso na ntango ozolotir site moko soki mbala mosusu okuti zamba ndakisa okuti zamba avant banda kotonga wana il faut yeba historique ya zamba wana ebandela ndenge nini elekela ndenge nini makambo esala kuna ya ndenge nini baventilation basystème nyonso eleka kuna ndenge nini même mpo oyebi histoire wana ntango koluka koloti il faut toujours garder une portion ya zamba okuti
pour que la Xarabato ici, quand on vendit, et ça qui est loco. Mais tout ça, la zamba moussus, c'est daté de loin, 1600, 1400. Alors que biso moko, tout ça, une histoire. Maintenant, au Kosoa, histoire wana wapi. Ozomona. Yango ozomona ke ba inconvénients ebele na kotonga bato bakutika kazamba boye, bakati banzete sans avoir ba historique na yango. Ba historique nango, alelo batongi bandako plus loin. Les rosiers bandiko ça na minene boye. Oh non, bakisimbi bazobuka. Non. Parce que lokola histoire na biso déjà ba baby ça toza na référence de mon côté. Voilà. Et ça passe ici koto yeba bazamba bisiko to ke tongezala kanini. Est-ce que zalaka ba cimetière? Est-ce que zalaka bazamba? Est-ce que place wana zalaka ebale na kokola mabele ebota ebale devia? Nous sommes là parce que la chasse les naturels revient toujours au galop. C'est-à-dire que c'est une histoire ici kawana pour que Koki Kozonga besoin déjà ba précaution. Oui, comme ça là que au cas où galop wana nini naturel wana ngezonga na lombango besoin déjà ba précaution et contact. Mais biso kuna na université na pesi professeur nangai mbote belé to banaye ko benga maître. Voilà. Pesanga pour la composition européenne voilà tant bataille c'est biso basuka ki bon maintenant koye baté mais histoire aussi que na banal na archive na biso okuta ba histoire bazambo té ezaka gardé sur le date de 1400 1600 exacté mais ni le okende ya mona ba convenir à ba quartier belé au moni quartier où batongi bandako kitoko lobe bandi obuka maintenant yaki kozo occasion on a déjà to koti na etumba oyo na mabate ya neso nyanzila parce que boyebo tozwa la vuva mezaka boyebi moko makasi mais comprimé tellement que mon okoza muke ba comprimé la biso muke mais soki avalé ki koma munene na kati moko mususu kaka la idée to banda ekoloba tozwa ki marché moko ya kokene ko réhabiliter ba site ya SNEL na Zongo tant que ko réhabiliter ba site ya SNEL na Zongo et ya ki ba dispensaire na ba maison d'habitation. Et si le marché moko yeko bota kuna marché on yeko bota et sengela ki ba benga ki basaki mingi appel na ba entreprise ou ezalaka na soumission na SNEL na Zongo. Alors biso loka poto na soumission kuna et senga ki to kende pour que to zo to le la marché wana. To zaki belé ba italien, entreprise ba italien, ba allemand, sinon hydro ya ba chinois, ba ngone so to zaki na bango kuna. Et on ça la marché yango SNEL déjà ça là qui est étude. A sali étude à Pesibiso. Étude ya salaki. Maintenant bino avant bo bana ouais la marché et sengeli bazala ba question ba tuna après étude na bango ndeni to ko sala na étude biso to sali pour que to réaliser mon sala. Beaucoup travail collaboration na bango. Non, bango déjà entreprise basala ka expertise na bango, maintenant basala appel d'offres na ba entreprise ezaka la soumission et pas na bango. Maintenant bino beaucoup déjà expertise au baro basalaki maintenant bino bosala ba interview bosala ba défense ndenge nini bokoki ko réaliser alors pour la ko banana wana ezalaki condition ba tchelaki biso non et si kani to ko stocker ba matériel pour que musala ane sala pour nini parce que ezalaki musala ezalaki ba mire ya soutènement ya ba portique ba mabendo ekumbaka courant ba singa courant alors que lokola barrage ya SNEL ya Zongo parce que Zongo eza village ya Liboso en Afrique centrale, ils ont été électrifiés depuis 1954. Donc, misala wana et ça m'a déjà une époque coloniale. Hollandi. Alors, le cola ba portique ba mira soutenir parce que barrage à Zongo ils ont assez le roi de érosion. Na kat na Zongo moyen ba singa ngwe bima ba notambola ils ont été ça la va et vient et kat ici na mboko ba benga matanda ba cha portique moko ceux qui ba singa bimi na barrage et que matanda aller sali aller retour et Zongo et bandi ko balu. Maintenant ba portique wana na senango ba mira soutènement nango est comme ça ba fissile risque ce que bukani portique wala so ekoyi courant sur côté ba toza alimenter na Zongo et okatana alors popo comme ici wana na binomo nakilelo ezaki na no passe na ba 20e siècle okaka bozo kitala ba nzete tabo komi wana na char de poule salio ba bongo na char de poule salio parce qu'on sentait que non, c'était un travail colonialiste. Dans le bateau, on a filmé, là, on a l'époque, on a mangé à ma casse, c'est quitté. Ils m'ont dit, commis bon. On dit, parce que Nakilelo, déjà,
il faut que ça bango ndeni to stocker ba matériel avant to banasko ko la marché parce que bango moko bazo yebate ko kitsa na hélicoptère et singi là bas c'est na bino ba pont pour que to yeba kuane ko kende na combien to sala te na bino omoni ta to kitwa no tali yo moko ce qu'il faut ozonga ko sala tid ndenge ni ba sala nazaki loger chambre nazaki loger tozaki na chinois moko azaki interprète il y a Sino Hydro, entreprise à chinois, en gros le français, alors même Chiluba qui comme à Tambola comment mobile c'est un chinois. Alors ba kota nyos. Tellement tozaki na ye pembeni to bandi ko solo là par rapport à musala wana. Non ngana ingénieur te, naza interprète. Na kaka pour que na yoka français, na yoka anglais pour que na interpréter. Tobandika kosolo le papa zaka na kati ya entreprise moi technique et côté ici comme ça bien équipe ingénieur quand ozo solo na mais c'est que place bino bozo kanisa déjà ndeni ça là ta ke ba collègue ingénieur architecte bon ça na dit oh mais biso voto banda et c'est ngeno ba medium baya parce que biso ça ba lever topographique na biso total nini à ce qui est aussi dans tout cas to kati ou ba suki sa biso bo la université oui monsieur qui medium tant sous mo compression va de ko balandi ko ko manula yango bo ba ko sous la medium baya ba medium to benga bango lo ba nani ko ba terme wana ko linga les alo ko la ba mbikulu to ba bisielo ba medium donc ba to ba monaka ezala ba medium ba monaka na futur ezala ba medium ba monaka na passé même dans ba film les ça la caché batala même ba film ba chasse à l'homme wana bazolanda boudro ezali na mutu moko azaki medium azaki soka simbi empreinte côté mutani attaque avec celui que ma kolekaki awa dans 2 heures de temps ça fait au moins 40 minutes de quoi la tête c'est un medium le bateau ba bon na événement passé que peut futur habite au ça ba peine ba medium yo benga biso ya sabi mais to ça musane sengeli ba medium baya basala ba cérémonie na bango baye besiko elekelaka ndenge nini nini o bango basalaka pour que ba réaliser ne siko soki ba loba moni ba ngambona nyoso ba koyebisa ba ingénieur mena ba ingénieur ba ba précaution wana chinois nde batali wana chinois tozo so ane boy c'est un interprète ya Sino Hydro les côtés déclencheur qui na siko to tangi et déclencheur qui maela donc tozo tanga kuna esengeli koyeba zamba maintenant lokola biso toza éducation mo bazo pesa biso ça ya ba subordonné ba succès biso ba koyeba source mais ndenge koyeba source ba éviter parce que nzoka esengeli ko sangisa ngo pe na spiritualité ozomona dans ceux qui ba baye ba ko tia non ba medium ba bisielo wana ta ba koya ba moni be événement ni le kakao awe ezalaka nini eli kama moko boye yaka boye na neta mamso na 17e siècle mu pepe moko makasi yaka boye alors pour que bo ça esengeli bo intervenir bo tongela na boye ndebe ingénieur bon ça babandi mosala omoni nde sikoyo toyoko comprendre te on ne peut pas dissocier la science et la spiritualité parce que soki kaka okaboli yango esili omoni lelo olobaki esengeli totonga na baéducation alors que lelo mingi ya bandeko bazoboya kopesa banationaliste misala mpo na nini bazozwa bato ya libanda bayebikaka no batongaka bien te batongaka bien te soko toyika oyoka lobi bandi osani kobuka alors que éducation nde tozwi na niveau universitaire basukisi biso na physique lelo tokota na métaphysique parce que eza université esengeli toyebela univers eza monde esengeli toyeba na science physique na science spirituelle omoni c'est par cela nde naye ocomprendre que non même o bamedium o biso tobengaka bambikulu totiaka bango na eteni ya losambo zoka baza importance makasi même na baentreprise ya construction ozomona mais sikoyo soki olingi otalisa réalité wana na moto oyo akolobani te makambo ya nzambe basangisaka yango na science te bandeko balandi ya voix mu télévision tozangi maloba tozangi lolenge tokoki kokatela bango maloba boyoki balobi eloko moko chinois ndatalisi bango tokabola bonzambe na science te balobi molimo nde etambusaka mosuni nde ekoriente misala ekomonisa misala nesongi ya nzela na émission na bango moko ekuti koleka balobaki mpe yango balobi tokoki kokabola
bonzambe te spiritualité na science te po même yo moto ki ko la science otangi ta mosusu na biso ba corps médical ba ophtalmologue pour na traiter lisu ezali lisu o tata mokili akeli tata mokili nzambe wa fana kata spiritualité sikawa tango bango bakilaki liso yo ye ko traiter yango o rejoindre kaka yango ti boyoki yango lisusu awa ndenge mokambika yembe na domaine na bango ya architecture nzoka pe ezali na tina makasi lisusu ya kozonga tango nyonso na bonzambe na bokoko to na milimo na biso pona kosala appel bande ko balandi toloba nini malobeza pana bango tataka ye atako émission na biso kala mingi te ndiki kokenda na suka bali kosala biso elebo kasi yambo to kende penza na suka tebe côté na bino et si ba visa bino et pas ya ba konja mboka po boyebi ke ndeko moko botongelaki ndako aza cadre tango bino bobetaki bopesaki bango conseil wana réaction na bango est-ce que ici basala bino pe mo appel par rapport ya boyebi pour partager yango entre vous ba collègue c'est que pe côté so bokendaka bokumba kata mususu batoli wana ici ba visa bino to bino pe si bo visa déjà pour soki to soki encore na biso bongo nezate singi pe osone akondi na biso bazo considération makambo yo bozolo ba mingi na bino kudu ba tangi ba kilasi yango milai na bitenyo wana bon ya malamu o biso tokoki kosala ezaka te malamu ko bakonza mboka ba viser biso nde tozobana na kosala yango au moins toorganisaka te mwa baconférence ya bacollègue po ke tomeka kosala badiscussion moto apesa bavi na ye c'est-à-dire mwa badébat moko scientifique biso tozalaka te na kotia parce que kovise wana toyaka kokóma na éducation baya kopesa biso ya osalela ngai mokonzi ya mboka bozoloba nini bakotinama d'abord po mboka esalela yo il faut moko mituna question nini osali mpona mboka c'est-à-dire yango moni toyebiki no tosalaka mwa baconférence mwa toorganisaka badiscussion et puis partout tokendaka ezalaka conseil alors na kati soki ekoti na mitu ya bato parce que ngai mama na ngai mingi abanda koyebisa ngai le bactérie le plus radical du corps humain c'est l'idée ozomona po bakokotia yo même malade vaccine yango ekoki kobima mais soki bakoti yo pensé ya mabe okokende yango de génération à génération donc ya malamu ezali esika nyonso tolekaka topesaka bamateya wana balolenge wana mpo eza ya balolenge ebele omoni neti na baperiode ya pillage omonaki keno tobebisaki mboka ville Gombe ezalaka boye te bapilla bagalerie présidentielle pourquoi même kaka baconcepteur ya ville wana lolenge batangisaki ya bato batangisaki biso mabe esalaki ete tokomi kotonga même na baklasse alors que ntango urbaniste azoplanifie ville tokabolaka kaka toza na bas standing toza na moyen standing toza na haut standing na haut standing ana ningi oloba te tokotongaka bandako ya minene mpona bato ya minene non ce sont des eza ilo moko to mpe esika moko tobengi haut standing mais ekosalisa bato ya bacatégorie nyonso okokuta mpe bandako na kati wana baplanification okokuta mpe bandako ya ba deux chambres ezali mais eza na kati ya esika oyo tobengi haut standing pour que ceux qui te mélangent moto a deux chambres aza mpe na facilité ya kovanda esika bato ya bavilla baza bato ya neni mpe baza na nini boye okomonake non quel que soit événement politique moko ekoya eza passe pillage ezala mpo boza na bango mais ntango biso toya koconcevoir totie pigeon totie kaka babaro de binza bacampagne mpona bato ya mbongo ntango totiki basanga mamba bamai ya zelo baselemba mpona bato nini bango mpe bakozela mokolo likambo ekoya tokepiele wapi toke kopie malgré bapolitiki bayibi basali nyonso wana esengeli tokepie yango mais kokende kopie eza mpe destruction mpe désavantage ya cité to mpe ya ville oyo tozali yango moni keno kotonga biso batongi toza na charge monene alors que batongi mpe soki bakomi na baconseiller bapolitique mpe soki bakomi baconseiller ya bien ya batongi ekosunga bango makasi parce que tolobi na ebandeli ete éducation mode de vie coutume ya bato evandeli kaka na tokoki kokomisa bato baambiance kaka na crayon na ngai na papier na conception na ngai oyebi kosauve bavie ya bato kaka na bavie parce que ntango tosalaka même mpe baplan ya ndako ntango nazosala plan ya ndako nazoluka na place
chambre à visiter. Alors chambre à visiter wana donc nga plan nangi kosila visiteur soka koti na ndako ya solo yembo ka sentir que no ba pièce mususa ko yiko kota te donc ba pekisi na monte na muto ko kota te mais façon kaka na tielié na conception nanga yembo ko soka za mutambo ya bwane ya mayela ba keno te kuna so na koti eza mabe ba ya omona nga mutu mabe pour na isoler na garder ba partie intime ya ba kolonda partie nuit partie cuisine yemo côté la tchelier même sanitaire na yamo agelo kuna so ke ba otuna mais kuna ke kolukane ni presque ça mais muta lobiti yemo déjà azobanga mais na salle la qui ont déjà na crayon donc on a été visiter ou to yebiti ti wa pe meloko ba ko yamba e kaka hospital donc avandi wana mais ici ka avandi rien que la conception au kangelier banzele belé même la porte est vide yemo ba na so na tchelo color. Mais papa, au que ça anime kuna? Parce que tu garder l'intimité, c'est-à-dire tu coquille que sur la politique, parce que tu as aussi même une éducation à bateau. Aux hommes, tu as aussi même une éducation à bateau. Bisoka yamala, na chaque côté et c'est ngeli, azar la ba conseiller ya batondi, mais on va repérer ça épée conseil. Il y a science avec conscience et non science sans conscience. Matono mingi bande kobalandi. Ya solo tozali kobenda pena suka ya émission na biso posa te ya kokabwana na tata Kayembe po ete esika bakomisi biso eleki motu ya pe ezali mozindo makasi kasi lokola etando ezalaka mpenza ngonga tokolikia tokobengisa bango mbala ya mibali po tukwa kokoba na bango lisusu mpenza masolo na bozindo makasi po balobi bomoi ya bato evangeli mpe na kati ya etongi tolobaki na bino émission yebizaleli ekoyaka okati ya mabota na bino batina kolakisa bino ebele ya makambo na kati ya mokili po bizaleli nde esimbi bomoi ya bato na biteni nyonso lolenge ya bato ezali bizaleli na kolia na komela na kolata na etongeli na kovivre na kati ya bafoye na biso na mai ya lolenge na lolenge lokola mai oyo tosili koyoka mokolo mwa lelo bandeko bana tokokabwana bino bongo te tata Kayembe tobendi mpenza suka na mwa minute mibale oyo bakorde biso tolini ni pe liloba na bino ya suka na émission ya mokolo mwa lelo oyo bokoki kotalisa na bandeko balandi pe na bakonzi pe na bakolege na bino baye bazwi libakwa kolanda biso mokolo mwa lelo tolie kozala kaka mai déjà toyoti koloba eza lokola interpellation scientifique tokosenga na bato toluka mingi kotonga surtout na argile tokosenga mpe na bapolitique parce que etongeli eza na makambo ebele moi lelo tozovivre mpe baproblème ebele omona expatrié moko aye awa asombi na ye kaka abe asombi 1 hectare asombi 1 hectare mais akomi kosala oyo nyonso alingi esengeli mpe même baye baza na baparlement bameka kovote mibeko parce que quand on parle de l'hectare c'est l'espace à culture na limite un espace à culture eza bamesisa ekomaka ba 50 mètres à profondeur eza te to mpe ba 100 mètres à profondeur eza te ntango otekeli moto 1 hectare c'est-à-dire otekeli espace lokola ya culture so akotonga ndako na ye au moins ntango bokendaka na service na biso ya urbanisme to mpe ya nini kuna kote tozwaka baautorisation de bâtir oyebisi eke no batali étude après étude esika osukeli na fondation yo okoki kosuka osala nini kokita te so okomatamata mais osombaki na so osombaki hectare eza na profondeur nango donc eza mpe na mibeko tokoki mpe kotiela expatrié pour ke esunga même économie na biso ozomona omoi moto asombi neka 1 hectare mabandi kotimola ntina profondeur oyo nyonso akobimisa kuna ya ye Carré Grèce l'état congolais akomi mpe na nyonga Carré Grèce po ete asomba kotaki ntsuka wana donc oyo nyonso depo asomba oyo nyonso asoka na se kuna lokola deja bapesa ekoma bongo batekela ye profondeur te batekela ye kaka espace batekela ye profondeur te bapesa ye kaka na espace azwaki wana akita ntina profondeur l'état mpo azwa mabanga esengeli asomba mais soki totie mobeko nde totekeli oyo espace soki mpo oza na mposa profondeur il faut somba toto teke le espace profondeur no eza limite eza suka bo so ko tia bâtisse na yo esukila wana omona même combien ba pesa à côté ba somba la ba carré miné tant ba yena ba expertise na ba expert na bango ba tali ba wiki na awa diameza asomina nous panga 20 sur 20 na moins cher mais ya comme ça ba minerai
ebimi libanda. Donc na kati etongeli soki ba conseil eza ekosunga même ba parlementaire na biso basala mibeko eko protéger ba ressources naturelles ya mboka ndakisa nde touti koloba oteki hectare oyebisi ces espaces wana mais so ozapela posa profondeur faut somba lisusu ou soit profondeur eza makambo ya coopération okokende te et osunga mboka omoni tant peut tozotonga ba tozoplanifier ba ville à sika tozoluka totonga esengeli total la paix histoire pour so okena biloko mususu omona ke non ba o baza ya mboka bayebeli sens ya ba monument okena mboka mususu omoni loboka monument etie boye yo kasi kaka artiste asaki dessin na ya lingaka tchabo non nzoka eza indication mobimba donc moto ayebi waza na histoire ya mboka ke non eloko moko ya mboka eza lorsque okomi na monument wana olanda na direction c'est pour que kuna okuta so monument mususu c'est changer direction ikola panneau ya signalisation loko bakoki kopesa bakoki kobimisa do bakode yango mais par rapport kaka ya etongeli donc maeza ebele ya kotalisa mais conseil eza kaka tozonga na etongeli na biso tobima te parce que pour nous c'est la science sans conscience mais tozonga na science avec conscience nde wana tokotonga malamu nde tolobi eza base ya évolution ya éducation ya baaspect ebele mpona bato kati na etongeli matondo mingi bandeko balandi ya Vomu télévision ya solo bolandi penza na bokebi lolenge tata Kayembe basili bongo komanyola kolimbola tina ya etongeli bandako bauti na biso na planification ya mabele lolenge ni lesengeli eloko biso tosimi na suka bauti kobimisa balobi l'état congolais bazalaka na niongo ya carré gris donc bateka kaka likolo surface kasi profondeur bakipa na bango yango te etando ezali ngonga tata Kayembe bopesa numéro ya téléphone na bayeba kozala na posa ya kocontacter bino na conseil topé na ba marché mosusu bakoka bongo kozwa bino na moi 30 secondes pizza molombango bayeba kozala na posa ya biso numéro ya biso eza plus 243 82 56 64 665 85 90 69 830 bayepe bangi bazwa biso na bacompte email na biso babeti kaka chimbutamikuma 0@gmail.com bakozwa biso ata réel biso moko nde tokoyamba matondo mingi bino moko nde bokoyamba bango soki mpe bozali na posa ya kokutana na biso bobenga kaka na banimero ezali affiché na etando ya Vomu télévision kuna nde bokozwa lisusu bacontact ya malonga oyo ekosala ke tokutana na bino to mpe tokutanisa bino na tata Kayembe bino baye mpe bozali lisusu na makanisi ya malamu ya kokabola elongo na biso émission bizaleli ezali wana mpona bino na badomaine nyonso boya tolobaka deja ete ekuke ezali ya kofungwama mpona bino bokima biso te etando ya Vomu télévision ezali mpona bayindo na molongo mobimba baye bozali na posa kokabola makanisi na biso baye bozali na posa ya koleka na kati ya émission na balolenge nyonso bocontacte biso kaka na banimero ezali affiché ekozwa bacoordonné nini ekosala tokoma to bino bokoma esika wapi tokoki kosolola mpe kokabola makanisi tozongisi matondo mingi na mfumu kosukia mozala mpana na ngola pamba te liyebo mai na bomoi ele nsongi ya nzela na nzela ya mateya na bango nde ezali esika oyo wapi tozali mpenza koya kozwa boyebi ya solo oyo tokoteya na yango mokili lolenge mpe mokambi Kayembe batalisi tozongisi matondo na tata Ndombele Botale tozongisi matondo lisusu na équipe technique mobimba ya Vomu télévision ba basungaki biso poto komela bino kitoko liboso ya banda kuna sima ya kamera tozalaki na tata Kwaku ya Kalao Maisha elongo na tata Futila Mayungu tozongisi matondo na tata Ngala Nzumbu elongo na équipe technique mobimba ya Vomu télévision na mosala bazali kosala poto komela bino lisusu na kati ya banda kimia mfumu kimbangu kimia tata Mokeli kimia mfumu kusunkia muzana pana na ngoa ni nsongi ndila eko wakoyingira ukati ya mabuta na bino tata Kayembe totondi bino botondi na ndenge boyanula ki penza na invitation na biso mukolo kolika mbala ya suka ya mbokasi mbala ya suka te to sakidila matondo mingi tokutani na mbala sima bandeko balandi tokutani na mbala ya sima matondo